Bote ba imboka esengo mingi ya ko retrouver bino na nzela émission na bino masolo ya mboka lolenge kaka tolobaka devoir ya ko informer bino ndenge etindaka que to bele manatango pour que boko ko ba information na bino na temps réel tozana mona mboka Patrick président ya association ya les amis du savoir de Fachi Béton moko ya structure botami na kati lingomba UDPS topekash to reçoit mokola lelo il va nous expliquer le rôle ou soit l'apport il y a structure na bango basali par rapport à la vision il y a chef de l'état ndé tozana mokolo moi lelo mona mboka Patrick mbote na yo président mbote maman bonne santé santé bien toye vers yo yondo bengi biso to niveau expliquer biso structure na yo les amis de Fachi Béton et l'onamikan pe but nango ezani. Merci beaucoup structure ya Fachi Béton et l'onami ça fait depuis le 29 février. Oui. Notre objectif est de soutenir mon Mboka parce que Aza mwana Mboka, Aza na makanisi malamu pour Mboka, d'abord le peuple d'abord. Structure et salami pour réveiller conscience ya ba Congolais au bazan na katia distraction que Fachi Béton azo salaté. To ni total isaba na Mboka ke bolongo na katia distraction tozaka na président moko. Oya Bengami Félix Tshisekedi moi Mboka le peuple d'abord. Fachi amour. Fachi discipline. Fachi travail. L'amour de son pays. Ayebi ndenge peuple azana posa. Akoli na kati Mboka oyo mwana mabele. Discipline. Biso moko to monango, biso moko photo zala nango. Parce que ce bot baza discipliné te, ba kamamboka ngo bien te. Mais les lobes pour nos cas on battre ton mot structure comme bota me belé parce que mingi pe mususu ba comme une influence morobo. Président Fachi Azara ndeko nanga ses souvenirs là tozaki en Europe. Autant tozaki na Mbujimai. Pourquoi ne pas seulement pourquoi bolo na structure on a vanté que président Fachi bima président lelo et bozela car lelo comme président pour que ba structure comme belé. Merci madame pour la question na yo. C'est très importante. Oui. Biso to bandi ko soutenir Fachi lelo te. Peut-être si tu robot amanasika mais biso to bandi ko soutenir Fachi avant qu'il y ait la président. Yo yebaka za président. Avant naebaki et puis avant za la président to bandi ko soutenir déjà. To yebaki déjà qu'il y a cause à la président. Mais pour la batu mususu ba yo ko sutuka. Autant to kenda ina ba élection batu mususu ba lobaki buna bozo lala. Ndoto baba. Na mboko Félix akobi ba président na ndeni. Biso to yebi jamais. Un jour, tu as convaincu que le chef de l'État Kobima, Félix Tshisekedi, pour qui déjà, le projet naïe, et puis il déjà na katamité manabiso que Félix deviendra le président de ce pays. Au structure, il y a libenga na projeté. Na loli mo structure motango koyeba na komo zo libenga ba oba olantanga na sima banyo kwama. Lokuta na lingi natali so pona koyebiso ke biso batwai de pes. To tikala ko kende na IDPS pona makanisa ba pesa biso mbongo te bandeko na biso ba kufi ebele ezaki pona mbongo te to mando futa na IDPS te IDPS afuta ka mutu te et puis dede pona koyeba ke moyen to développer ba structure oyo mona Bengami ya les amis du savoir de Fachi Béton idée ezala ki makanisa ezala mais to zala ki empêcher na pouvoir en place so créer structure oyo comme ça Fachi okozo problème na bokonzi o tikoleka bino moko boyebi tout ça qui dans l'insécurité. Maintenant la démocratie est côté. Là na ko tungisa biso lisusu. Boza pe belé. Bandeko Gustave Lutumba baza ba structure tout le monde a ceux qui pour ne pas faire la publicité à structure naé bandeko yoka son bandeko show les points était bo sangana ka lwa mutu moko boke ka structure moko. Na lobby toko kozala belé mais tozaka ka papa moko. Ba église eze belé mais zo sambela ka nzambe moko. Batu na batu na banzambe na bango. Na lobatu na batu. C'est l'église musupe na ka bomona ba bela nzambe mais na simagega sala. Benga nazo lobela na cadre chef de l'état. Ngapi nazo ngisi yo. Nazo lobaka na cadre chef de l'état qui na mboka oyo. Na mboka oyo zo mona oyo. Tozana mokonzi mboka kaka moko. Félix Tshisekedi, chef de l'état, le garant de la nation. Magistrat suprême. Ezana mutu mususu te otogo ya ko diembele na sima na ye. Mais par rapport ya makambo oyo azana kati ya ko sala. Biso peuple, il faut tous à la simanango. Parce que ceux qui ont kamba, makamba, zo sala makambo, biso tozo soutenir, c'est que to lingi était. Mutu pomo yeba ki alingami, il faut ta makambo, zo sala batba soutenir ango, batba apprécier ango. Ba makambo minene botala place to telemi aw. Banzele zo fungwama. Talanzela ki kwiti yango des années.
et tikala ko zala atala ni kanisa mokonzi moko te tango ba l'équipe là so lelo tozo mona nzela ki kuite zo fonga kende na de la paix communauté qui sait sur oza la possibilité ko koma qui sait facilement nangonga muke ba œuvre bongo to soutenir en côté gratuité enseignement to soutenir en côté c'est-à-dire pour ko soutenir en il faut quoi. Il faut qu'on réveille bandeko bazana kati distraction o bazo kanisa que Félix Aza azali kaka na étiquette Félix Aza ko sala na le côté on est là pour réveiller leur conscience. Mais on vous taxe que babi pouvoir il y a UDPS ils ont eu la baninga ils ont pouvoir trop tribal les louba vous êtes désorgueillés. Pensez-vous que ce régime qui vous aura encore de la place? Je voudrais vous dire que et là j'ai dit faux archi faux. Dans notre structure, nous avons recoupé la province Nyonso. Net loko la papa. Azam to Équateur. Mais ça n'a qu'à structure. Mais tu comprends que à comprendre que ma solo est normal, ma solo muto simbiango est fatigué. D'abord fatigué moko aboye makambo tribalisme. Si ko biso ba tozo soutenir to ko ce tribalisme pour nani. Tozali pona ko soutenir vision ya chef de l'État. Le peuple d'abord. Aoumele na ngwende na yi. Parce que dans mboka oyo nanu tomoni muto e koko kamba lokola yete. Na tamuke oyo ya sali et marqué ba congolais belé. Peuple congolais azana posa ya muto oyo azoyeba ke place na ye za wapi. Muto azana problème na niveau justice a se retrouver que non attention ozana mbongo te. Ozo se trouver que ezana likambuté ya kolobaki ozana mbongo alonga yo. Donc, on est libre. La justice est devenue aujourd'hui indépendante. La justice est devenue indépendante. C'est-à-dire que moi, je suis salam musala. Ceux qui, imaginez-vous, dans le régime passé, ont eu problème dans le gouverneur. Il y a de la justice au Longaï. Pour te la Colonga était. Soit bomi moi nanayo. Ou bien baboteli batomapangu. Batumsusu ba se retrouver bazalaki na mapangu bazana mapangu te. Babotole pas parce que on a sa autorité tel. O azan de quoi tel. Est-ce que et le kwana mokonzi ya boyango fati beton boyango biku rouge. Okoki ko déborder droit na yo te. Zala na kati ya droit na yo neti toza bo tozo réveiller ba congolais pour ba ke mokonzi na biso za na bolingo. Misale ezali akope sango mais toza la discipliné. To sangana liboke moko bikolo nyonso to soutenir mokonzi mboka mboka na biso koma bien. Po batu mususu bazo s'attendre que Fati ko sala mabe, Fati ko échouer. Mais na ngina yebisa bango ke Fati ako échouer te. Pona nini? Akotika la pe ko échouer te. Po soto lobi ba échouer. Ba ko échouer baza ba congolais. Fati a déjà président. Alors Kembate Azapé congolais. Azapé congolais. Alors Kembate ba ko souffrir ba biso ba congolais. Tozali pona ko réveiller ba congolais bazo na kati ya kozela ke fotozela Fati ko sala na ye le côté a ko échouer. Non, ce n'est pas ça. Fati amour, Fati discipline, Fati travail. Amour c'est la patience, l'amour c'est le pardon, l'amour c'est la tolérance. Biloko wana eza na kati ya mokonzi mboka avandeli yango. Azola la zola mukazo kanisa na kosala nini pona mboka nanga. Na bandi te tozongelo mbala semaine de Patrick là tu souhaiter que boza la na kati ya comité ensemble pour que tu rappelles que un point de vue ndeko moko na moko par rapport à la structure na bino o elonami et pe bo betela bo banda pena banane bandeli parce que télévision zangonga to ki masimatango tozongela to tondio botondi un message de la fin par rapport à l'émission de d'aujourd'hui. Merci maman na pesi mingi mbote na les amis du savoir de Fati Beton. Ba oyo ba yebi objectif na bango. Ba oyo ba yebi vision au chef de l'état zanango. Bo développer ango. Bo benga pe baninga baya. Ba oyo bazotikala na ba distraction. Benga mama. Eza sitira ba mibalité mama mutu nyonso aya ba pese mateya. Yaka to l'action zela. Na zela na biso. Toko l'action pe musala basala kabo. Soko yebi ko sala te. Structure na biso zo l'action mutu musala ndenge basalaka. Tozo s'attendre te ke baya ko pesa yo ni baso to l'action mutu musala. Po biso moko tozaka déjà na ndenge to bundaka po to leisa mabota. Merci beaucoup. Président numéro à contact. Numéro nanga yangwana 085 258 61 90. 085 258 61 90. Numéro Vodacom 081 40 45 792. 081 40 45 792.
Merci beaucoup. Botondi mingi na bandeko nyonso na bandi ete tosuki awa mbala nsima tokoya mpona kozwa lisusu bandeko bakwa koexplike biso lisusu ntina to mpe makanisi na bango par rapport ya structure basali lisusu napesi grand merci na équipe technique mobimba ya RTK TV Andy Lumisa Jonas Sanga et notre coordonnateur papa Jean-Paul Kabea l'honorable ce qui est 70 tokutani mbala nsima au revoir.